Moi, je suis pas un petit musicien. Ayebi valeur nanga, ayebi ke na legi na oyemba, ayebi ke na legi na osala nzembo. Donc je peux le respecter, mais il faut afutanga ba droit nanga. Et j'ai même bien m'a servi de tremplin parce qu'en s'attaquant à lui, na salanga tremplin. Mais il y avait aucun problème ngana papa chéri. On a Marcelo. Na kolo belaya te passé ya manka papa wemba respect, OK? Tala po ba bengo Adrisha tipoti po na mboko leki ba belelio. Mingi basimbela ngokisi mingi bakotela ngonganga. Numéro 1, il y a musique africaine. Le guide a perdu la boussole et il s'est fait guider maintenant par Kingula, Aigle, Hasele. Alaki si bango bakota barena, a guidé bango na barena, bakena barena, ya mike. Sikoyo ya tikali kana barena ya minene. Bon vieto yeto ki paraete. To tiki abeta yenji arena. Moi je suis le premier musicien congolais à se produire en Inde. Na beta na Inde, na yana trophée Indian Award. Voici quoi ça mon seul artiste depuis Congo et banda comme livre. Tout peut ça quand même un respect. Miseni na koma livre na mboko. Voici quoi ça qu'il ne peut ça ba conférence na ba université tozo mon angot. Eric Touti la bébé ola za na biberon. Fandara na ta berceau. Ba mi mako ba memio, meli biberon ba zongisi yo. Joupé kunyenge esprit na ye okota ndenge zara bengani ona no kizongi na Rwanda. Numéro 1, il y a musique africaine. Abanako meka bango kaka oh papa plus. Dolora papa oui yeso papa plus. Pa waze ko na le rôle mai na roya mutakala. Mona ki leki na biso moko bo petit moko bo trésor congolo. Petit on a déjà ba bengana e pas faire. Faire bengana e ayiba suki pe chenet. Il est le détenteur de la nouvelle boussole et puis mutazana GPS ya mboka ya mukili. Donc Kingula mutazana GPS ya mukili oyo. Nazana ba cassette banzembo ya 1981 to répéter ngo avec Obomba biloko wana tilelo. Tilelo ezali. Donc nga Marie-Paul azui couplet abimisa ngo gensi alino. Refrain nango oué abimisi yango Koko Madimba. Nga ezana bato belé na eda na vie na monde de la musique. Bazo sala pe succès na mboko oyo. Ba star. Oh ya solo. Na eda bango na banzembo ba msupe ba voko. Mosopo mona penda yaka na studio ngali moko penda ya grosse pointure et puis nzembo solo. Bon na webiso nanu wera so yoki yo bungisi confiance na ngai mwana oyo tongo etaneli ngai nebele ya makambo pambadada na bondeli mingyo bebe biao refrain na sikoyo bebe mayo yo kamati yanga bolingo yo pesi kona zela kasina kende société na biso kota na 6 acte et kota na OMPT. Vous avez une déclaration maman Bilabel azo beta na ba TV. Et ça qui na bateau yo azo visa suisse ba ke o kosele makambo. Fidèle internaute, ma joie est celle d'être là une fois de plus dans vos maisons comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, je reçois pour vous Adrisha Tipo. C'est digne fils du Congo qui ne cesse de surprendre. Mais aujourd'hui, il n'est pas là juste pour analyser. Il nous amène quelque chose dans sa gibecière. Avec Adrisha aujourd'hui, on va découvrir la raison de sa visite à travers Face à Jet Li. Il est déjà dans nos murs, donc inutile de trop parler. Bonjour Adrisha Tipo. Bonjour Jet Li, bonjour. Ça va? Ouais, ça va très bien. Match est bien. Match Kitoko. Ça fait un moment ouais, depuis dernière émission Nabiso Tosalaki, je crois, 3 mois ou 4 mois, quelque chose comme ça. Mais sinon, la santé, ça va? Non, tout va bien, tout va bien. Vraiment, Nzambazo Batela. Surtout, vivre en grâce, j'espère que sa grâce qui te vivra. Donc, Azo Pessara, abondance, quoi. Azo continue à surabonder Bissou. Bogoyoka ba album, bogoyoka ba nzembo, bogoyoka. Lelo na yero lobela mingi featuring Oto Salina Adido Senga. Un grand chanteur, un ami à moi, un ami de longue date. Beta ba musique ensemble depuis petit, depuis jeunesse, bon sikoyo. Tana epe koki. Ayimba rapena ba album nanga mingi mais azara dans l'anonymat. Azara penda do amon na raté, na tchara pena ba clip mais cette fois-là, mon ama ibena asali nzembo na ye. A invité Ngaï, dont on a participant, donc tout ça, il y a featuring. Et cette participation, il y a une participation à part entière. Donc je lui ai apporté vraiment un soutien. Parce que Bissot Bimi, tout comme il a Makambo,
mon ama épée faux abima pe mokile découvrir asa bourré de talent a dit de senga ngwaka voilà boyo kabino moko quoi toyo kaka biso moko boyo kapo album nanga titre nango eza à l'ordre à l'ordre avec bima toujours bando tchaba ngo na mulongo po balanda l'ordre donc incessamment bo mon appel à l'ordre mais to bandi nanu ko pesa bino bo fredonner nanu bilengi oyo def mangani yo kan tsango bato ba comprendre mais def mangani yo kan tsango moi mobali wana kana Londres ouais Prudence ne album o redi abimisaka yo kan tsango voilà aza prêtre mutama mabilamba ya daje et puis aza prêtre ya bilamba karaté aza ba prêtre oyo bazotonga kata kina zotonga ba palais nzembo na to sala ngona studio na ye na studio 1225 eza studio na ye donc biso to yemba mitunga wemba bato abongo mutu moko azo apporter pe na azo contribuer na makambo mboka azo tia moi pire na ye responsable voilà aza dans l'entrepreneuriat à part banda ko azo tonga et puis asa les studios a bien olingi beaucoup plus ko immortaliser bato yo bazotika pe bilembo na société voilà eza te koyemba banti valeur bato moko bo bato po nga la plupart so yo gineti bato nazo boka na ba Cyril Kina mfumo kimbangu ya formé Cyril Kina il est dans l'entrepreneuriat au monde ba palais tongi au monde ba boutique au monde mona maya sali ba atelier ba donc toujours ça la pona ko pesa pe génération montante moi misala voilà donc il faut qu'on ait non moi je pense que c'est tout de même réfléchi ko investir esika ba valeur et alinde esika pe wapi progrès ezali Adrisha visa ya 5 ans mais apparemment indexé ba on ba kenda rapoto te potongo payer mais Adrisha ki sasa kaka tenga yo tina kenda imba liboso to kenda na kingula fali pour numéro 1 ya musique africaine te wana mukile yebi mais kids on ça na 5 ans na yo mais ki sasa kaka kasi au moins bat ba comprendre raté bat ba kansa et tous araba soifé à poto non tous araba soifé ya musala na biso nde salama donc visa to zwa ki ezali pour musala et salama na kenda ki premier tour na yemo kingola to beti Zénith de Lille 2 mois et demi na zongi na ye na beti mois 2 mois na kenda ki na beti 5 jours pour na kenda ki pour vieux popo lipo acha ba guitare na album ya ngai oyo à l'ordre ba yo ka banzembo makasi babiga nsumbu bakoyoka nzembo eza wana bana ya lelo bayebi kolamba te kokombola ndako te kaka TikTok baboya kutu conseil miso se na Instagram Snapchat et Facebook Twitter na WhatsApp basusu na partout bamisusu balele ngai ko célibataire na kobala nde nani choix multiple lelo et comment pena love soko salinga ngute okobala ba problème donc bakoyoka banzembo c'est vrai que ça kitoko mais là on a sepeli à travers l'écriture et ça expression tolo balelo kilelo voilà ils a kilelo on a retrouvé moi kilelo na comprendre donc nazo je suis en train de décortiquer ce qu'on appelle ce que nous appelons communément kilelo kilelo eza mabete mais kilelo ememeli biso fainéantise kilelo ememeli biso mo babuzo ba moko boye ozomona mwana mwasi biso ba mama na biso bazaki pe ozomona mama la mukaka ba 4h mère saza ya kotelema ofaki ndeteka mwa ndunda eti biso mère mama mabila azako teka ndunda de heureuse mémoire faki teka bandunda na ye ozo comprendre tanga basani ya sukoli abongisi pala va kende wenze etaka komi na wenze ba 12h biso ava ba 11h30 ava to kende chik 12h to le kanan pa mère to zum biloko o ba yola mala pale ba biloko na nyonso tout siko lelo ezara susute et mère tanga ko ya tanga aussi soteka ya bando lamba zomona donc nos mamans étaient au four et au moulin mais biso par contre génération na biso bana lelo kolamba peno mona marato kokoma ndako donc ngaso na biso ke nazo vivre ngo na ba foyer belu mona penake mwana ma zo bengo lobi mais momi na ngape na ndako koka kombate siko bono pe toujours ay beaucoup mandako te nazo baté na suka wa pendako ko masalite bana ya lelo non mais balingi Facebook balingi Twitter WhatsApp balingi mamsu balingi via partout mamsu balingi via kilele ya mona zo mba bana ya lelo bayebi kolamba te kokombola ndako te kaka TikTok baboya kutu conseil
biso c'est na Instagram, Snapchat et Facebook, Twitter na WhatsApp. Basusu na partout, ba misusu balele, ngaiko célibataire, na ko balande nani, choix multiple lelo, et comment pena love, soko salinga ngute, oko balaba problème. Conclusion dans ce qu'on a eu, libale lo kwa motuya, retraite ya mwasi, lukayo bala obotabana bakosungayo. Lelo vive la jeunesse, demain c'est la vieillesse, et kokoma trop tard. Vous comprenez? Obeta rabambanga no penatina. Adrisha Tipo. JRF Daniel, il y a Ornella Moussa, patron, jeune patron, moko vraiment ya motema malamu. La toute première fois na yambaka o ayebisaka lobi, vieno wana beta rambanga fort. Mais est-ce que yepena na nkunga kokaka makambo ngo mais nena oyoka yo ndenge pe na yokelaka yo okokaka na defendaka o jour na lobi alongwa o na yoka une émission asalaki ona wana ba voix de texte mais lelo o memeli biso à travers notre frère londonien Def Mangani o apesi bino possibilité justement il y a ko immortaliser yé à travers la chanson. Est-ce que mais quand on bete biso mo li solongo no ya ndenge nini Eza Adrisha yemoko auteur compositeur les solanze mangoya na ndenge nini ava bana kisasa ba découvrir musalo bosaleli Def Mangani. Non les solo wana ezali nzembo eza yangate. C'est pas moi qui est l'auteur compositeur. La chanson est écrite par monsieur Adi Dosenga Ngwaka. Un ami d'enfance, on a grandi ensemble, on a chanté ensemble, donc moi il est bandoulé. Mais il n'a pas réussi à s'expandre. Et biso lo nzamba pesi moi chance on a de s'expandre moi moké na niveau nzamba peseli. Sans qui 600 ko luka boisa ya butu na bonzambe toujours. Mais yo un album na yo en vie. Izobi mape kalate yo moko tsholo bo kendaki poto po si sa ba guitare na ngonyo sona ba kuluto mikili. Mais qu'est-ce qui vous a poussé au kende lisusu pas muninga obimananu pembeni ya muninga oaki na posa moi coup de pouce ou bien nini? Non, lui il avait besoin d'un coup de pouce. Azam mista na ngai. Au monde na vie nga ezana bato belé na ida na vie na monde de la musique. Parce ça la pe succès na mboko yo ba star. Oh ya solo. Na ida bango na banzembo ba msupe ma ba voko musupo mona penda ya na studio. Lelo ya rasu teka o na ida na sala boye banini TV. C'est vrai qu'on cité nyo sauté Adrisha mais pesa biso exemple. Bato ba Holanda yote. Mais par exemple les belé. Ngali ni moko pena ya grosse pointure et puis nzembo solo. Bon na biso na no wera so yoki yo bungisi confiance na ngai mwana oyo tongo etaneli ngai nebele ya makambo lokola yoke yo pepesa nsango fote na ngai te fote na yo moko amaye loba na yoka ezaki amaye donc wera azwanze mwana par l'entremise ya frère nanga Alain Pela mutamemaka yango metango Alain Pela memi yango amaye amwa nikide ezalaki écrite par Masanangai chez la Santi. Chez la Santi nanga dotunga nazalo la donc co-auteur ya amwa nikide. Nga siko na yo sala nze momoko boye wayembaka bébé ma to sauter vite en besoin. To sauter vite en besoin s'il vous plaît. Otolo balika mumobo ba kinoa ba Hollanda. Est-ce que bike na banzembo ya wera niki des nzembo oyo marka tant na koloba même les nzembo oyo et propulsa artiste parce que ti lelo non na mona nzembo ya wera ya kitoko koleka nikide te je ne sais pas il a beaucoup de chansons dans le bi na préférence nanga ya ba fan musute nga na banzembo ya wera nzembo na lingaka lokola nikide ezate talisa biso olobi oza co-auteur donc ya nzembo wana eza lokola participation non ça je comprends participation na yo na nikide ezanini na texte neti vocal oh souci nangai sukate ezaki oh souci nangai sukate général ngo oh souci nangai sukate nga ozo comprendre olongoli lobiko na ngai mama olongoli lobiko na ngai mama yo pesi nzoto pe distance amaye ndima yo tikela ngai souvenir
Pana bosana teke nazalaka na chéri nanga kombo amaye nga waye se bolingwa sincère oh nga na likambo te nga refrain wana ngam na chango bon à part ça eza na nzembo nanga moko Marie-Paul azwa couplet titre nango eza baby ala ezalaki bolingo oyo ekamwisaki bato lelo epesi kele bebe ngana kokamwa yo kokende oyo solo oyo kokende yeba na lateli opili ala molo na chaussette di koswa na mpamba toswa na kidi na yo siliki nanga yo keipakta kolaka te bebia o maso yo kosala na nazangi mbongo ya kobala yo pe ya kosala nyonso na bondeli mingyo bebe bebiao kende ke malamu atandele tokomonana mbanga dada refrain nango sikoyo bebe mayo yo kamati yanga bolingo yo pesi kona zela kasina kende bebe mayo yo kamati yanga bolingo yo pesi kona nani sokolinga kinga mbele komi ya boyete yo kamati mokano bebe sena simana ngai kase bongaki yozela kino te biso zaki kase bongo zela kino na kozonga ngawa yo mobali na kokamwa mingi eloko babengi bolingo pasi bisengo di bebo mesana koloba Adrisha tipo tipo lelo ekomi ya boyen bebia na ko suivre donga Marie-Paul azui couplet abimisa ngo gensi alino refrain nango we abimisa ngo Koko Madimba bo ba plein zebele sonyo sola kampela oui relation ni nango zaki entre na yo pesa Soumadilu butu ekotonaka tongo pe kotanaka bayaya ba mama bakola mukana tongo koluka mapa na boulangerie bango pe bala musaka biso tongo esi etani Naijo sana botama nanga mokolo yenga yango pe na mesana kosambela mikolo miso yelo mingo miampokwa nanga mesana kokende pokwa nanga pona lula nzambe. Frère Edouard. Adrisha tipo tipo zomi foula te. Parce que ça c'est des morceaux classiques, des morceaux qui sont non, ils est belé, so na lobina bandoloba. Rester. So qui na lobina bandoloba. Te voilà to ça la émission. Na luka to bongisa émission moko spéciale parce que il est important. Ah wa to kabwani na yombula mobimbe koki. Pesi pengu ya makasi pote tozuwa chance. Na kolanda yote pona kitoko na yote. Olongoli pembe otiki mwindo satie na mi réservé pona zali mwana mobali na bomba na ngai bolingo na pesa kilobiko nanga talaka makambo sali panyola natiaki eliki atoko fanda tina suka lelo to suki wapi sati panyola ya na mavata yebake nalingaka yo ya mingyo libala mbongo esuka kaka na kati lelo to suki wapi nga obiki lelo ni na comprendre pourquoi la rambanga et puis non oya salanze mona leka na plateau à contredire nga to samba na ina na zana ba cassette banzembo ya 1981 to répéter ngo avec obomba biloko na tilelo ezali eza ba preuve bon de to loba bo mutu musu pa otia ki tetionga yonga yale obimisi même ina justice. Oh papa nga naza auteur compositeur ya blague ti vous comprenez na sala ba play belé na sala ba play belé madilu na pesa ba play belé velelo la benga ko na makambo na te mais je suis quand même surpris ya ko découvrir horizon artistique épanoui à lolenge wana donc voilà c'est pourquoi je dis que quelquefois au betarano pe bambanga na yo natina mais tozongela quand même na produit oyo balingi ba balancer les biso dans peu de temps oyo ezo bima incessamment def mangani ya nzembo ngwa def mangani yo kansa bongisi ndenge nini bala kisa ba redécouvrir donc ezali boye master nga benginga no mona mai to sasa ya sali to akomi tout na bakisi eloko te abisaka boyo ya uchanga po ora na yo pe talaka nga pe fona bénéficier na ora na yo za frère na nga bi d'accord
na vinga pe na bénéficiaire na ora ya Weranson wera tchanga po na acheter yango na koma pe mutu ngape leo na ocha au poids parce que au moni tant tous les canaux ba plateau ba télévision il y a des ces gens là qui croient que biso toza nul hein ba luka ba sa neti ba bimisa je m'excuse hein na yaki apona utanga ba komba ba tuté na opes exemple moko kulutu na biso ni okalongo ni okalongo se permet à roloba bena que ba on futa ye na nzembo nini. Donc, nous azo sala neti comme si je n'ai jamais existé dans la vie nanga. La carrière nanga na sala elo côté. Mais na JBCR nanga j'ai au moins 3 albums sortis. Na za membre ya Sabam oya poto mundela futaranga. Et na Sokoda nazaki administrateur aux mêmes fonctions, au même titre na ye. Donc asa collègue nanga administrateur. Est-ce que tu ne penses pas que soit azo réfléchir bongo c'est parce que Banzembo a succès zate ou signé Adrisha Tipoti. Papa, acheter ça la succès. Acheter ça la succès au Saranate. T'es vieto solo la pembe, pesa comme pépé, mais succès t'es acheter et ça la succès. Qu'est-ce qu'on appelle succès? D'abord sur le plan société, il y a droit d'auteur. Nzembo po et simba to yeba ke simbi d'abord nzembo ta album tango ebimaka. À l'époque tu qui na Sonika. Na kenda na enregistra na déclara ba œuvre na ngai na protéger yango na Sonika. Tango nazo protéger yango na futaki ba droit. Vous comprenez? Na fouti ba droit yanzi banzembo donc droit de déclaration par chanson au fouti. Par chanson au fouti papa na futa banzembo wana tout. Deuxième album ndenge wana. Et tango album e bimi batu oyo distributeur nanga a futa censure, a futa ba makambu tout ba donc na rempli ça ba critères nieux surtout. Donc je suis un associé et puis je suis ndenge balobara un sociétaire à part entière. Vous comprenez? La futa mbongo nanga ya to futa ba droit de so futi droit d'adhésion frais d'adhésion on futi ba droit ya banzembo na yo ndenge ba déclarer droit de déclaration to futa siko mbongo moko ezalaka droit pour okoma associé ba be yango part sociale na futa part sociale nanga. Alors nyoka longwa ko zoranga neti PTT on dirait na petit musicien moko boy. Moi je suis pas un petit musicien. Ayebi valeur nanga ayebi ke na lege na oyemba ayebi ke na lege na osala nzembo. Asala non nazo finga été. Mais qu'est-ce qui se passe avec Yona Nyoka Longo? Nyoka Longo est quand même ces géants de la musique congolaise oyo ba JB ba Wera et tout le monde respecte mais à chaque fois yo sara ba sortie médiatique c'est toujours Nyoka Longo. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, problème nanga ezalaka. Il faut Nyoka Longo ayebake le droit de NES n'est pas les droits d'auteur. Donc je peux le respecter, mais il faut afutanga ba droit nanga. Banzembo nanga e betaka, banzembo nanga ezali. E betaka ele karana ba TV to utaki nango na Soneka, banzembo nanga donc comment banzembo ezali ko lesanga na Sokoda na tango ba mondonga bazalaki, ba Jacques Mondonga tango bazalaki ba ofutanga. Présent Verkis qui a monga na ye azo futanga, tina komi pe mokonzi, même titre na ye, même fonction na ye. Administrateur. Mais qu'est-ce qui fait que subitement après qu'on a tindi à Kangsenga na prison na zonge boebu a futanga se souté. D'abord il a usurpé pouvoir ya Verkis. Et puis les lots société on a nous allons azo gérer en obienté. OK na obienté. Na lobby depuis azu société ayebi sangai. Et lo konino ya sali. Et lo konino ya sali ya malamu o ya avancer société. Société on a ndenge zawana. Et ça, OMPT. Et quand on a 6 actes. Ça veut dire? Et ça, Organisation mondiale des propriétés intellectuelles. Ah, ouais. Et ça, organisme où il faut une société des droits d'auteur et s'adhérer à Kati. Mais pour s'adhérer, il y a des préalables à suivre. Société n'a pas quand on a 6 actes. Et quand on a OMPT, nous avons Sizak ezali na bosani nango mais ezali kaka ba organisation na biso. Donc c'est ça lokola lié na ba droit d'auteur. Lié na ba droit d'auteur. Et ça lokola ndé ba pays ni surtout tozalaka na ONU, tozalaka na. Mais wana eza des renommées internationales, les autres comme Mamboka te. Non. Wana eza ba renommée des renommées internationales. Donc yango de mutesa la ka société et acquérir otobengaka ba partenariat na ba société sœur. Vous comprenez? Oui, ça là que Sabam et Zotinda Mongo na Sokoda, ça sempe Zotinda Mongo, Suiza pe Zotinda, mais la société on a nion so etinda Mongo sur na Sokoda te. Pourquoi? Parce qu'il y a la gestion. Bozo gérer ma bé. Bozo kokako sala
sa société banzela efungwama te. Bango balingi mingi société etournaka na ndenge chiquier national. Donc mbongo côté nyoka kati yaye o ya kati yaye bu ba futi ba artiste miette. C'est là où nous sommes. Ngana telemela kaka gestion na yi. Même maramba kati yaye wana, il faudrait quand même qu'il y ait des preuves. Non, il y a de preuves, il y a de preuves. Blaise Boula kota qui peut dans la banque pas ba PC biso siko pour normalement. Société droit d'auteur et en a droit biso ba associé to ba sociétaire, to yeba ka rouage ya société na biso. To yeba ke société kotisaki au moins pour to futa maka semestriellement. Donc après 6 mois to futaka. Il faut to yeba rouage ya société, to yeba fonctionnement ya société pendant les 6 mois. Bah, combien? On ne respecte pas les pourcentages acquis. Nous avons la société érigée à un statut. Les statuts prévoient quoi? Les statuts stipulent quoi? Il est stipulé que ceux qui te coûtent 600%, tu as 70%, 70%, tu tiens au pont de la société, donc la société, ayant droit à futama. Je crois 5% tu tiens pour la part sociale. Pour tout cause en malade, mon société, tu aider. 25% on a et qui n'a pas de frais de fonctionnement. Mais on ne respecte pas ça. C'est là où je suis. Même devant la justice, je suis prêt à démontrer. Respecter. Mais non, convocation non, tu ne me comprends pas. J'ai pas peur à Makala. Atinenga na Makala pour me faire taire. Non, je comprends tout. Non, s'il te plaît, laisse-moi un peu évoluer. Je t'en prie. Atinenga na Makala pour me faire taire. Et je suis sorti, je suis en train de parler. Atinda sous deuxième fois, quand je ressortirai, je parlerai encore. Yenda Obimazoba. Parce que, problème est allé à tout solo là. Rien, on dirait dans la œuvre mon côté. Moi, j'ai fait 3 albums dans Mboko. Batouba Ebi. L'album on est bimé tekami koti simbon on a ba société droit d'auteur. Ba société droit d'auteur on a ekufi ba boki biso na Sokoda. Il faut Sokoda payer la temps on a nako bimisa so album mususu et kota et continuer pour la continuité. Mais nous kalon azo sala net comme si moi je ne valais absolument rien na sala ke côté. Moi j'ai fait acheter album et cartonné sali makamuna ngwe sali bovan. À part ça, à part acheter, tout le belaka acheter. Est-ce que moi j'ai chanté pour le président Kabila na Mboko? Oui bien ngo. Est-ce que vous savez que le président Kabila kenda na Sokoda afuta akenda te matinda batunaye afuta ba droit d'auteur biso tout auto saki banzembo netinga na saki awa toko kende na mapona mi iolele toyeba kolukana nyango oya kosunga Congo tolanda demagogie te totala ndenge mboka ekomi ko kende candidat na biso Raïs candidat na biso Kabila candidat na biso donc ngam na saki nzembo wana oyo kaba yo nani oboya Raïs ngam na sala nzembo wana oyo koma yo nani même ba jeune soba kima yo nani oboya vita ngam na sala nzembo wana. Mais ils ont mérité le droit parce que le président Kabila a foutu le droit dans Sokoda. Tout le monde a contredire. Il a payé les droits. Mais même le droit, même tu as le droit d'auteur, il faut ça la 1000 chansons. Même une seule chanson peut te revenir beaucoup de droits comme milliardaire. Moutou ça là, Opakanamsa. Il n'a fait qu'une seule chanson, les lois à milliardaire, Atikane Pendou la Vananaï. Vanessa Paradis, ça la ranze, Morojo, les taxis, milliardaire, Avaninaï. Donc, même une seule chanson peut me nourrir. Nous allons faire foutanga ba droit nanga. Si me paye mes droits, alors, c'est là. Allons langa administrateur, à salanga ba sal jeu moko au kondimate. D'abord, il y a un mais le lot se trouve dans la juridiction, pendant un ils ont tous sa norme ba okangaye. Parce qu'un associé, un administrateur ne peut jamais être révoqué par ses collègues administrateurs. On sala yango kaka moyena faut pas qu'il y ait une assemblée générale. Une assemblée générale on a pas longolanga na longwa administrateur. Je serai invité. Bo bengi singa na assemblée na ye na fandi bandi ko tanga que non voilà par rapport à biso to décider to longola yo. J'ai droit à la défense. Mais bango ba kenda ko sala sa assemblée pour ba démettre nga ba longolanga ba invitanga te. Na senga bango invitation baboya na kendati na Sokoda so tuni déjà na bango akala agu na kendati na Sokoda na bo pesangai quand même invitation na participer baboya ko pesanga invitation o te via le baki yo moi au côté mais boko de mettre nga j'ai droit à la défense on se comprendre donc ils affichent des procédures oh ya sala ya yebina ngote kotanga muke malobe belé luketo belé oyemba muke kotanga muke voilà c'est là où nous sommes non na solo ba yango sanga rien akenanga nulle part na banga ga été. Ah non, tala, omoni le moko so na zo vanda kaka,
totala kaka nayebi pa inaza nayebi ni na obule nayebi ni na osala. Vous comprenez? Muta tindi yo na prison za ndeko na yo ti. Ba te belé ba kufa na prison. Oyebi yango. Oyebi colonel Alamba, un colonel a basoda kufa na prison makala. Voilà. Moi j'ai failli mourir d'étouffement na makala pour naye. Vous comprenez? Tanga ba ba procès na mona ngo tuté. Kende suko fundanga, funda lisusu na oze la procès. Na oze la procès musu na samba su na oya. Bakanganga susu, je suis prêt. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas me laisser faire. Moi, je suis un grand chanteur, un grand auteur-compositeur. Na sali ba preuve dans ma mobile. Lui peut pas nier ba effort les efforts que j'ai construits durant des années. Hein? T'as la probablement Adrisha Tipo na mboko l'équipe ba belé lio. Mingi ba simbela ngo kisi, mingi ba côté la ngonganga. Vous comprenez? Mais nga lelo na leka Adrisha ba tondi, ba landanga parce que naza ya nzambe. Je suis un élu de Dieu. Ya ko ignorer ba effort na ngati. Banzemo nga na salaka isa banzemo ya danger et nazo bimisa album nanga à l'ordre à kalate. Vous comprenez? Album ko bima et ko beta partout et ko ta partout. Ya ko ignorer ba effort nanga te. C'est un grand, je lui dois du respect, mais lui aussi doit me respecter parce que le respect a toujours été réciproque. Il faut qu'il y ait cette réciprocité. Mais osons reconnaître quand même que le respect a toujours été réciproque. Au moment où Babylone me soir, viens solo la faux. Au vandi singa na palais, ozo futangate. Batu misusu nyoka longa futaka, baza kutu na niveau na ngate. Mais qui est no côté Blaise Boula? Non, likamba côté Blaise Boula te. Société oyo nga na kota ko nga na déclarer ba œuvre na ngezali nyok ezali oyo nyoka longa zo gérer. Akuta kinga wana. Aye asali ba sali je alongo livre si verkis. Na loba likambo chaque fois. Non, nazo bombate. On ne pas quand même aller jusqu'à ça. Non mais nazo lo verkis à Tikibana, écoute-moi, même bana tala. Loba boye na télévision, vous ne pensez pas que c'est un peu osé aussi? Jetli. Nazo ebiso lelo. Moni nyoka longo nda zakawana. Aye bango kazaka na problème na bana verkis. Oh di. Akofutaka yango un jour. Mais comment tu peux dire ça? Non, mais je l'ai dit à la télé. Na bombate, ngazaki donaki secrétaire particulier à Verkis. Nako tambola Verkis partout. Tant nyoka longa zo ya ko defa ba mbongo pas Verkis, j'étais avec lui. Nyoka longa zo tinda ba tu vie def sanga bonana problème bonana ba difficulté. Non, écoute-moi. Verkis a umela ki wana te. Ezali kamwa mandat. Mandat na biso ezalaka ezalaka mandat ya une fois renouvelable. Vous comprenez? Aujourd'hui mandat il y a 5 ans. Et à l'époque, ils avaient coûté 3 ans. Aujourd'hui, Mando Betty 3 ans après 3 ans, au postulé. Ce qu'on bimi le sous, on renouvelé. Ce qu'on bimi, t'es bimi, à yokwei. On se comprend. Mais on a droit à ça la 2 mandats. On a la possibilité on a. Verkis a scellé ça qui mandaté. A tiki intérim mais pas Jossar Nyokalongo à gérer. Les camboués pour la rater. On se comprend. Quelle a été la grande raison? La grande raison, c'est qu'il était souffrant. Il était malade à qui qu'on se faire soigner. Il y a un journaliste nana Bodouga télévision. Mais les lots sont qui aux athées. Au Kobenga pe Mutobi que non, journal nous intérim, ça l'intérim nanga. Ok qu'on se faire soigner. Tant qu'on zonga, ozongeli kitinayo. Tant nyokalongo, tant Verkis ayaki aye nyokalongo. Aboyi nyoka Verkis zonga. Abengi administrateur. Alobi bon, ba futa rabino. Jeton de présence combien? On va foutre 200 par jeton de présence. Bon, on va foutre 500. Bochanga poids, tout de maîtres Moutouana, tout ce qui est dans la société, beaucoup de bandes se retrouver. Vraiment, dans le fond, on a Moutema. Moutouana, le Congolais a Moutema Mabé, Bakepe, Demettre Verkis. Verkis a outil un d'ailleurs Zongaboy. Oh, t'es biso, tous en besoin d'un hôtel, le sous arrêté. Mais non, Balongola Moutou, bon, tu vois, comme un coup d'état. Il faut que nous assemblée soit quoi il est au télé Makambo ba congolais ba yokango quand même un peu trop. Je crois que il faudrait ceux qui n'a le bien je m'excuse c'est parce que na zo ba soupçon azolo ba kangisanga mais na bangete kangisanga pena na après na ozelango na ozela pena parquet carré kanga. Souffre un peu là je demande à la régie baba la célébiso nanu c'est qu'a réalisé Adrisha Tipo et son Nami, Adido Senga. Le featuring entre Adido Senga et Adrisha Tipo. Azamo na commune. Azamo na Tchangu. Biso to bana Tchangu. En tout cas, Mokako na bana Tchangu na sengi nanu. Bana Tchangu balanda et puis bakinoa nyonso bo découvrir Moussala oyo Adido Senga na Adrisha Tipo ba proposer biso. Ferragamo Akashiro Miyashita. Ayayali kambo ya kitendi
na connaissance yeba pe ko classer ba couleur ba religieux ya kitendi ba apprécier yo ata na pasi pe bisengo sala toujours à la page non makangila temps présent restaurant chimie Rubaya Canada oyo ezali lisolo ya fond veut dire ma pièce quoi je vais bien à papa chéri fous-moi yoyo hein nyonga longa koyemba ndenge wana nde na yembi wana apasola voix ndenge wana aboniko to ignora ba valeur à batute basa le jeu kochama ina vino yebisa ko le côté à travers Canada non kochama ina vino faut veiller ba solo à travers l'opus oyo. Ok, quelque part au bois qui j'ai bien piano. Ouais, papa chéri, moton pamba. Salvatore de la patrie. Il y a eu une certaine période où yo Makambozaro les bien mais voilà l'exemple. Non, il faut qu'on comprenne Makambo. Ngana papa chéri te soit nati. Ngana papa chéri te soit nati. Nazaki na besoin na yebana kiti. Oh. Ngana lo ba vérité, papa chéri a star. Ngai na star ti. Na uti na borkesa batu d'abord nazaki drummer. Siko l'air na bandi ko yemba. Naki drummer mais na pesa banzembo sikoyo. Tant na bandi ko yemba, il fallait sikoyo na yemba na jibe po esalanga. Na kenda pa jibe babini sanga. Tant babini sanga na kenda pa de la forêt wera yambanga. To yemba na wera na zwa makambo. Tant na zwa makambo bat foi ba début ba makambo ngo. Tant wenge ya papa chéri ba uti poto. Ba yena bazo lobela siko ba yena single o ba yemba to timola libulu tobo mana e donc tant ba yena plan wana bazo annoncer TH so ba tuni ba mission na yena plateau bazaki belé ba titi na ba tutu ba yebi histoire oyo na raga babi meto yo ki bino zo lobela TH meto ki acheter moko pe zo bima awa bango bando répondre non on a un album qui a acheté à Drisha Tipo un simple drummer, il faut un petit monsieur Moroboé. Moi, ça va Gilles qui baisse dans Bariot. Un petit monsieur Moroboé. Est-ce qu'il y a un papa chéri? On a la taille dans l'émission en côté. Producteur, on a Jaco Saya, la Tango Atali. Jaco Production, Bengabi, Adrisha. Mais yo là, quand on bazo tumba, yo ebi que ne ba beaucoup, on a ba beaucoup album. Il faut répliquer. Tant on a pas si réplique, guerre et bandit. Mais quelque part, on comprenait que guerre, ça pourrait m'en profiter pour l'abîma. Donc je vais m'accrocher na papa chéri qui était un grand, na ora na epo na koma oyo na zalelo. On se comprend. Il y a on a le que carrière nanga na dédié on a batumi balé. Na dédié on a wera son na jibem piana carrière nanga. Parce que c'est wera qui m'a soutenu pour créer, pour élaborer présenter l'opus devant le gens. Et Jibem Piana m'a servi de tremplin parce qu'en s'attaquant à lui, Salanga tremplin. Mais il n'y avait aucun problème, mon papa chéri. Il y a moni lelo tout ça en bon terme. Naza nanze mona salé à toi, mon papa chéri. On va comprendre valeur ya tala omoni pardon. Il y a différence, il y a succès na savoir. Le savoir c'est autre chose, le succès aussi c'est autre chose. Ce que Oroyoka tant que yemba na Jibem Piana. Pour tout ça dans un moment to yemba na papa chéri. Na rotar na titre traité bah pour parler tout suite au solo là qui makambuza na c'est bon donc tant que yemba pour comprendre que bah tout mi balé baza na valeur ni na mboko. Vous comprenez? Et bah tout comprendre bah tout mi balé Jibem Piana na Drisha Tipo bah sali makambo yo ndenge nini boule nini. Donc voilà. Mon père s'appelle Joe Moulous, il y a Prida qui l'a là, donc voilà. Aujourd'hui, Tozana Adrisha Tipo, Nakatia Ndakunabiso. Voilà, Adrisha Tipo, je crois que ici, Nayo, première partie émission Nabiso. Nous allons essayer quand même de voyager à travers l'internet parce que il le faut, le réseau existe. Marcelo fait parler son nom à travers le nom de Marcelo, c'est dit à travers toute le gueule du monde. On passe à gauche Marcelo, on passe à droite Marcelo. Surtout Talibou au Mona Eric Touti, au Talakoto Boué.
Bajoka basali ba sortie médiatique makasi obwaka misu boye. Omoni Koffi Olomide otala kote boye fali na Dubai. Makamu nyonso ezoleka na réseaux sociaux. Tout bana moko banina na nani? Hein? Tout bana. Tenga pesika exemple nyonso. Omoni lelo na betika lokwa lisolo. OK. Lelo penanga na ba question terre liée na réseau. Donc omoni kama makamu nyonso na lobi na tiki yolo ba. Bon, bon Marcelo, na ko lobela ya te passer ya manka papa wemba respect, OK? Donc yete quoi? Na monsieur te question do ata dendi ata teli zala wana na lobela ete na PC gaz. Siko to lobela neti makambo kingula na Liduba. Yangote. Kingula na Liduba eza événement. Eza événement pourquoi? Parce que depuis mukile zala mukilo mon biso do ba découverte. Pour ton information, moi je suis le premier musicien congolais à se produire en Inde. Na beta na Inde, na yana trophée Indian Award awana Kinshasa. Na Mema Orchestre, oui, en 2012. Donc bakoma Indian Award 2012. Na beta wana lelo yo kingula. Omoni tango akala tozanga na ba guide. Twana muntu mwa ba suivre les guides. Allez suivre les guides, azoyemba bona ba yembela ye. Guide a commis guidé. Guide a commis guidé. Donc, le guide a perdu la boussole. Voilà, le guide a perdu la boussole et il s'est fait guider maintenant par Kingula, Aigle, Hassele. Jimmy la fleur. Vous comprenez? Donc, guide a Bunginzela. Le guide a perdu la boussole. Et maintenant, il se fait guider par Kingula, Fali Poupa et Fanjo. Vous comprenez? Donc, là, on a rôle au Bapona Wana Ezali que le guide est guidé. C'est vrai ça. Balaxi guide, si on dit là, il dit Dubaï, autrement dit Dubaï. Dubano. Balaxi Nzela, il dit Dubaï, autrement dit Dubano. Bon, yo, mi benga guide, bon, si vous biso to bando guide bino, Kingula. Moi, Kingula, guide comment? Il m'a bandi ba arena. Le premier ministre ba arena, c'est Kingula. Akenda Didas arena mabe. Akena ING Arena, carton, sold out ya libela. Azonga na o accord Arena, webi mo comme sous na okende ta la bana na Belgique. Pour place toujours ba flexibus mo tuto na poto yebi, toujours ba bus pemeni na accord Arena wana. Tant na matina kiti na métro na bano matation na bimina libulu a métro. Ah, Nathalie wa komi accord Arena. Bien, place Kingula betaki yangoyo. Ngamo na zomi loba. Nabi Nathalie Accord Arena, nabi garçon yo photo PC ba médaille. Nzungu Papa. Nathalie Accord Arena na oki somo. Vous comprenez? Alors yango moni alaki si bango bakota ba arena, guider bango na ba arena, bakena ba arena ya mike. Sikoyo ya tikali kana ba arena ya minene. Lelo ya memi bango na Duba autrement dit Duba. Faut à l'accueil ya Kingula, faut à l'accueil. Na ebite so ba bozana moi ba image wana. Voilà, déjà ko illustrer les images tozo lobaka. Kinga zana li Duba, carton plein donc full donc li boma. Et puis eza ki kwitite, eza za Congo te, eza pena ba monde arabe. Donc ba arabe tala mari ba arabe bazo on peut sa Kingula yambano. Bazo mona pena ke Kingula zu mama na yambano. Barabe penda do ba barabe baboki ba sultan balati ba matajin yo moni bata sultan bazawana hein barabe baboki ba sultan bango tu ba matajin na ba polo pour ba ebike moto a fashion na e moto a rayon vous comprenez donc ils a blague te wana toujours mona Kingula guide ya lelo ils a Kingula il est détenir il est le détenteur de la nouvelle boussole et puis il est GPS ya mboka ya mukili. Donc Kingula mutazana GPS ya mukili oyo. Akotala boye bo kotoyo botala bino moro. Li Duba yango wana do bo comprendre force ya Kingula. Mais à part wana Kingula azana ndule mo fa beta pena na lune na Sanza. Na biso ba projet ali Kingula obeta concert na Sanza. Pona osuki sabatu pena mitema Kingula omema bango na Sanza. Beta pena ndule na dongo oyo pena dongo na lune na likolo pena lilula. Bavandi pena buba beta makambo. Des fois. Et puis pour l'actualité, monsieur le bain ti avien abso waze quoi. Eric Touti azali. Non, waze quoi na otuna yo. Eric Touti azali rwandais. Nga pena ne na vandi na plateau na lobela rwandais o azo ignorer frère na nga congolais.
Rwandais azaka na nzembo moko bébé ayembaka bébé atikala peka bébé. Depuis ayembaka bébé yemo atikala la bébé ola. Ponga na benga Eric tout la bébé ola. Donc il y a depuis betara bébé atikala ka la bébé ola azana kata berceau. Azo pesi biberon fibon fio de la fibon fia na vie na ekunienge. Azonga ba pesi moi biberon a fibi. Azonga ba pesi moi biberon a fibi. Ya zana kata monde fibon fio azana kata berceau. Eric Touti la bébé ola azana biberon. Fana kata berceau. Pas mi mako ba memio meli biberon bazongisi yo jour pe kunienge esprit na ye okota ndenge zara bengani ona no kizongi na Rwanda. Mokolo polémique mo ezala koto roi kunienga lukaka ba événement. Arobenga so Eric Touti ya na tokene na no koto po sala so affaire. Eza nengwana. Do wana kutu batute bango fali atika bango musika passé. Donc oyoka kolobeza lokolo zo talisa l'opinion que lui on se sert de lui. Non ben on se sert de lui, il n'est rien. Il n'est rien, il est rien. On a compris qu'il est rien d'abord mutumoro drogué nga na kuta na brazat. Te nazolo bango. Nazo nga omoni siko mabe na ngeza la vérité. Nga na lo emenea. Na bimane école ya Sorbonne, na mona Victor Eleison. Biso ko sarate. Nga na kuta Eric Touti. Drogue na braza matami bubuka. Na yebi na place à fazer sont tout nié yambaye tout naé. Nous sommes on a pété que la vérité nous est excessive. Non mais je m'en fous éperdument. Nga la lo barabo solo. La Bible nous recommande la vérité d'être véridique. Je serai véridique jusqu'à ma mort. Na ko satin. Mon ko na ko c'est la motuli kambubo yo tele nga ko si. Ozo mbo tout nga la lo ba ba preuve. Donc wana za motuti. À part solo ba isuni actualité ni susu. Wankovia ING Arena. Non. Bon vieux to ye to qui paraît to tiki abeta ING Arena. Les garants de la musique congolaise bozo qui paye. Te garant de ni garant za fali pupa kingula. Garant ya musique, ya za garant kala. Et puis qui garant wana azako ko sapo tanga zo mi benga garant. Ezara skit. Mon tango ba papa we mana be meneya. Ba garant ya musique we bazalaka. Jamais tikala ko s'auto proclamer garant. Jamais mi benga grand prêtre. Vous comprenez? Mais abana ko meka bango kaka oh papa plus. De loi papa oui mayeso papa plus. Ko meka. Vie beaucoup loupé na kata kulupende a rotale na liso ali vengo. A comprendre que Petio ya rana boule. Ya on a vu avant kufa le barake. Yo, même quand on a kufi, quand tia ko to patete na matanga na ngakutu, même pe yo kufi na ko yaka pete. Donc, vie comprendre que Petio yo azo meka muzunzu. Wabi muzunzu. Soupu. Azo meka muzunzu. Vous comprenez? Via Timbela allez là déjà avance. Bon. Mais les locaux la moni ba fait beaucoup le badaye, be mené à badaye, ba pepe kale badaye. Bisimbi ba kufi. C'est quoi yazo bouleka ke bo, le roi ba père na bango badaye, ba na ba tirali bango tout bigogodi. Akutana si ona kingula mo ba bima telemina atela ye maseke. Oleka wapi di? Okota bo bazo si bazo biso neni luka fali po makambo simba. Hippopotame beta. Nous l'avons nga beta hippopotame. Lelo obimi prophète ou obimi ni? Ah, na lobaka ngwati. Na lobaka on a plateau na yo. Na ipsarayo na lobaka beta producteur li kofi bona ba beta te na lobaka ngwa. Bizelene ya mabe izolanda ye partout. Contre mur, zala wana di. Amusuta kishondo. On ne peut même pas parler de lui. Félix Oise quoi a aussi la sortie médiatique moko naebi ke kulutu aza en studio kala mingite azo pesa biso bo avida demi-vida kala mingite azo pesa biso demi-vida o ye moko lobi a reproposer pena ba nzembo ebelete na kati je crois que vous allez entre 4 ou 6 et puis 2 génériques voilà. Pardon à Katayote, hein, sans vous couper les morceaux, s'il vous plaît. Omoni Kanga data lelo. Tant on a eu ça que Kunenga obeta hippopotame te. Bomona on était blague. Abeti pour dire que tout a vieilles informations na wapi. Mais lelo nazo ebisayo Félix Oise quoi oyo batu baye baka. Sala neti akufa. Aseku sikoyo. Nazo ebiso Kanga data lelo. Album on ozo ka demi-vida erotiki saba miso musique. Maman nanga kena mabila. Na lelaki butu moi. Na papa nanga Bariko Daniel. Na lela bango nga na orphelin des pères et des mères. Demi-vida eza mabe. On reconnaître Oise quoi te. Oise quoi oyo yebi. C'est pas Oise quoi ke. O eza nouveau Oise quoi.
Vous comprenez? Na lobi na yo planète mususu. Dimension mususu. Demi-vida eza dimension mususu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça en fait? Ce qui me fait dire ça, j'ai eu la chance d'écouter les chansons contenant dans cet album. Nazaki na Paris, na tambolaka na ye, nazaka na ye, na kendaka na ye ba programmation na talaka ndenge azo fonctionner mabe ezali. Mama na nga likama eza demi-vida wana mokolo kobima bosomba pena batije koto bolongola boyoka banzembu tu boyoka ya kala boyoka ngo bobwaka ngo botala ye siko na demi-vida. Na lelo mona mitunaka waze kwa banga kote na franc parler ala nango. Je ne dis pas que vous avez mal poli, mais franc parler aux alango et bangi ça waze quoi te? Non, tu as pas oiseaux de même plumage. Il est pas dans mon franc parler. Ma vérité na yende bomaraï. Nga pe vérité na ngande bomaranga yango to lingana to kangana. To lingana do tala ngana waze ko zara amour propre, amour pur. Bolingo pena Jésus Christ alobaki, je vous ai recommandé l'amour. Aimez-vous les uns les autres car l'amour c'est Dieu. C'est moi avec waze quoi. On s'aime de vrai. Donc, ngane na zawa na pa waze ko na lo la mai na roya mutakala. Waze ko za lo la mai ngala lo mutu. Mutasola mutakala ba bombela mai bolumbute. Yepe pa na ngai yaka ako sukola na mai. Donc alinga laver a roya mutakala. Donc ayebi ki adrisha nga. Vous comprenez? Tala to vana ju msuboye. Et alors parole mo lo belange salanga mawa. Adresse obi ngene to vanda rapena awa nga lelo yo so na zane tina malade mo boye ya mabe o elinge bomanga obi ke motunyo surtout ana confident na ye mais yo tu es plus que confident donc loyauté na yo et affaiblissanga na ya pa no mobimba do lelo so na malade mo mabe boye mère na nga kutu mama luvuma na oyebisa te me na oyebisa yo oyebi mokolo alobela yo bongo et mokolo apamba te moto amayele un intellectuel ya solo. Question na ngina tunuka siko. Un intellectuel ya niveau ya waze kwa lobeli yo bongo. Voilà. Et lobela yo ni. Et lobela ngai inspirant nga confiance. Enga nazana maloba oyo na lobela pays. Oyepe inspirer confiance. Yango et puis waze kwa aza race mokora nazoko sauter. Ils ont nazo vanté mais si aza mutu moko race moko en voie de disparition. Azani tikisimbi aneti donc tu vas bien que monstre à monstre. Ça dit waze ko boko vane bena boyko bo dame pe bo solo la bina bo akabeli ope yo pe so eloko pe simba ope si epé. Mais alingi yo nanuté. Ako étudier yo tamsu pendant 2 ans 3 ans. Ce ko oyeba ndenge ni ki waze ko alingi yo. Tango ba nokoto na intimité na ye. Vous comprenez que ya abe anga kutu petit abe anga mutu nanga. Mutu nanga obi ke talabu lo mo selinga lokolo na comprendre te oui dans ba tentation, oui dans ba attaque. Tango do fongolo de ya bongo po faiblesse a mutu ezali malade azobela. Akoye biso ngote ponga ale mso na obela so ne mutabe ngene pepele na bien. Mutu o fongole langa. Deuxième on a remarqué que na lukaye ari na chambre mais atuni banane bazara na te prise adrisha sawa abi avant du avant po na bureau moko na ndaku na ye bureau moko wana climatisé to na makambo tout on a droit internet makambo tout donc un bureau vraiment organisé ex ndaku na ye ex ndaku na ye bon misusu ezali aza belé aza mon côté donc tangu ba yebise ke ngala za na alubi mais bo yebise te na matin na tellement fatigué na to tourner ma clip Adrisha Kota. Adrisha Kota la chambre. Na côté la chambre, na côté na culotte torse nu. Vous comprenez? Donc tu vandi na chambre na culotte de chambre torse nu. Tu vandi surtout causer c'est que papa ya moko ba qui très important. Il y a Taylor Lubanga. Maître Taylor Lubanga. Voilà. Après si mbote belé Taylor Lubanga. Tango Taylor ayaki Taylor ça va c'est très intelligent doué crack du barreau doué très intelligent alors tango Taylor aye il faudra aussi souligner qu'il est très élégant azalwa mannequin ngala be le mannequin de l'administration donc
tango bango ba yelo wanda ko neza ki denda ko liboso na ya sima ya sima pe za bien équipé mais ya vanda ka yimo ko za tantôt la na wa liboso tantôt la na wa ya sima so nga na tumo la na bio za vie gizenga o faza koto fazer koto mo fazer koto donc so na yena kango kati koto nzo yo melama ekuna to andosika asinga bona zo na yamba bango na nda kwa sima tango abaluki na nda kwa sima atinga na chambre na yena peut so comprendre j'étais dans sa chambre dans sa maison mais dans sa chambre l'intimité na yena vie na ye chambre za pas vie à muto yali pour so na za mutu mabe na ko déposer pelo mabe wana to yoka masola o mutu mazo luka zo ra anglais à intel kaka ba pesera anglais. Mais quand on est dans personne à mutu mabe na otika pe loko. Alors mais bon muto comme na niveau otiko na chambre na ke bon azoya yo pe mano za la leza ti yango yo so sala te rouge yango yo so ko mela sucré yango yo bona boye ake solola asali 3 heures du temps na Taylor Lubanga. Nga sikoyo tellement fatigue leki na bukani na kiti. Bu abengi ngabi mutu nga excusez na umeli on habite na lali kutabi olali o me mataluka na mbetu lala mam na zo biso vérité abina mataluka na mbetu lala papa mbetu a mystique donc na pesa seko pala zaza abina ngana mataka na pesa seko pala zaza na mbetu ngabite prise so na pesa seko pala zaza mena seko pa na ofazawa donc mère azo benga benga na tante oka à chaque fois ya Guy Noël Nguya na ya Théo Zambrota batala ko balala ko na oseka l'expression Théo Zambrota seko pala zaza donc azo pomper quoi seko pompano zi pompa donc seko pour olali lali un tabou donc ici babilo il a qui confiance yango wana ozomona memanga pa mama na ye ayebisinga pena bi mama po azala na ndako moko atonga na campus ndako wana mpo na ngai eleki bandako nyonso ye atonga na vie wana eza labyrinthe nazolobela vérité o atie tembe kende tala ndako awaze kwa via teki babord tout via kene ofanda na poto asa komine millionnaire. Moi ma spéculation on peut autant na kini non kasi kini ezalaka mboka biloba loba via teki ba parler tout parler non na aéro bato azo vante ba parler na bango via teki non ndako awaze kwa ya campus eleki ndako ya teki ata 200 na lobino eleki yango ata 250 fois wana eza ndako te eza labyrinthe. C'est vrai ça. Tala omoni bandako to omona na ba film ba Jules César omona ba batia ba colonne ya mibondo boye atonga ndako na ba colonne ndenge wana sikoyo terrain ngo eza neti kitabu sikoyo atonga eloko asala ouvrage moko nako sauter un jour ndako wana ya wana pisaka na bi ndako un jour ekoma musée bato ba ka visiter ba mona ke mutu moko amayele azalaka musicien atonga ndako ye moko maître d'ouvrage. C'est vrai ça. Papa sotali ndako wana mama ne mutavanda hakuna sikonde tolo mama kenda ne pe mikila mais mama na poto abaki mama soka okufa akufa pena bakoko na ye. Il y a eu une sortie médiatique et c'est quand plutôt monaki kulu tunabiso Félix Wazekwa azako loba à travers l'opinion que yena le qui n'a fait rigola problème ezalakate la preuve en est tango akutana ki na souci moko auprès de la justice Aza parmi bateau basala qui est fort ou alors je dirais il a pesé de tout son poids pour l'Ekinaye à retrouver justice à travers ma connaissance naye. Yo Lobinini. Qu'est-ce qui se passe? Oui, merci pour la parole. Omoni nga elo na zoka pasi bateau bazo entouré ba artiste fo bazara bateau bazape na mwa bo moto. Na mona ki leki na biso moko bo petit moko bo trésor congolo. Aleki wana bona boya solo ba petit wana déjà ba bengana e pas faire bengana e ayiba suki pe chaîne so pe ayiba so nini oui ba bengana e faire bengana e mais où ils allaient répéter vite bon soki mutu ba bengani e po ba engager po aza mayele mingi to lo ba na TV so pe ba expulser e po aza muyibi to lo ba na TV. On comprend. Donc petit on a pas bengana et pas ferré. Lelo siko yo akoma na problème moko elo nga na remarquer na musique na biso zara bateau yo bazara na biso. Soka gafé. Soko bengani ye. Hein? Omona na musika so mo likambo boy akomo lukaneta osomona te Mosaka. Na peso exemple moko. Mosaka za aux États-Unis, pas Jibaza en soutien. Il fait plus partie na BCBG. BCBG oui. Mais comment moi les kamuke bosso salamika mutanetika JB pas. Omona Mosaka na musika
Même là on a mais il y a piano papa chéri azomona ngo mabe. Mais donc azomona ngo mabe moi pas lobela e boye ezate. Mais papa chéri on appelle ta mosaka ngatindi ya lobela ngata mazo loba ta mazo kota et lié. On se comprendre. Ça revient au même na petit on a trésor congolo. Faire ego là aza artiste ya mboka. Aza leki na biso. Leki na biso to kolina ye to fani na ye. Netinga na rafier. Ta on azoloba komba faire bato bazomona faire ya lelo menga na yebi faire on na zomona. Moi j'ai connu faire à cause à la tana ba 14 à 15 ans. Ta on na yeba faire. Biso toujours beta na big star. Bango baka na orchestre na bango comme na rumba des jeunes. Bazaki na ba royaume lifaki, puis ya za ko beta na rumba des jeunes. Ba beta la biso enlever les rideaux, biso sotoyer to beta na bandal, au mona ba konzina bango massa mo boy Bey Kanto, la guerre des 100 ans kufa. Des mémoire. Bey Kanto ya coopérer tenga petit na nga fwa beta bona bon. Donc la Bey Kanto qui pire petit VDF, au mona VDF ay pro mes anti. D'ailleurs la guerre des 100 ans, ba otaki ko le 2 août awa. Baoutaki ko justement ko honorer mémoire il a fait fondé Meya. Fondé Meya, ouais. Donc baoutaki ko honorer mémoire il a fondé il y a la guerre des 100 ans. Donc voilà, paix à son âme, fondé Meya, oncle ya Jordi Meya, Flavien Meya. Donc naïba feriwana. Bato beta lever les rideaux. Nazo ka petit mo maneti vivait beaucoup. Pour faire aoye maneti papa Wemba. Et dans un moment où des fois salaka ba imba na papa Wemba. Aimer la congolaise. Na bichana. Mama na sala nini. Mama na sala nini. Na pesa nini pona yo ya olelo yo. Moi ça dans un moment où on a vu beaucoup la Wemba. Na boye masumu Jiji Bwangala oyaka lisusu te koya kotala ngai na boye banana nga na ba papa mibale mama lobi ozangi ndoki te nzembo wana so fi beaucoup la mba sikoyo fere to bebe vieux de fa bengi fere petit yaka to yemba fere yemba nzembo wana papa Wemba. C'est là où moi j'ai découvert Ferré. Donc, à ça, si tu as na ba wenge wana na ye ba na penyande ko nga wera na sina yeba kaye déjà na ba rumba des jeunes orchestre na bango. Petit moi mukuse boye idimi kimia alobarate. Mais soka buaki ozoyoka pena makambo. On doit comprendre. Olivier Massoudi. Na sauté chapitre wana waze quoi alobaki mabete kulutu na biso waze quoi mutunanga monstre alobaki mabete faire à ça qui émission. A comme si peut venir que non vient nga waze quoi on a pire vie bona. Et ça qui peut waze quoi plaisir. Parce qu'on a pour mukili et luka ko bimisaneti waze quoi na faire bazara na problème. Waze quoi aza mukolo ya faire aza ya faire asali makambo yo tant so faire pena na sali ngote pour l'âge. Waze quoi aza ya o ya se respectaka. Akoyo ko kota na ba guerre na ba leki na été. Asalaka tout azala équilibre entre Fali na Ferré. Azala bien na Kingula, azala pe bien na Ferré. Pour bango tout baleki na ye. Wase quoi tikala ko boya Ferré te. Et là au moins salamaka tant papa Verki sakufaki. Président wase quoi mutazalaki na liboso ya na mutu ya likambo. Ye mutazalaki ko gérer ba makambo wana. Alors tant toke ko so na papa Mboso na parlement. L'assemblée kuna na parlement na biso. Papa Mboso apesi biso date to pesa vendredi le 10. Autant que pesi biso vendredi le 10 na présence abatune tout. Biso to zongi. Tant que to bandi ko lobela ke vendredi le 10 to corps ya papa Verki se kozala na palais du peuple. Ba to faire bandi ko mando finga waze quoi. Oh boye bona boy bandi ko finga. Mais faire ye moko atikala ko finga waze quoi te. On se comprendre. Ngalo on a monaka mabe na démarche wana ezalaki faire falaka tala ki tete wana zavier. Ndenge bana ngana kulutu na ngawana et puis via les kana teva s'excuser lobi non na yeba kité. Ngana ke na lobi pesa biso date. Bango nde ba proposer biso date wana na jour wana. Bon soki bango ba yeba ke bino bozo ki ja date na jour wana, journée wana. Il fallait ba yebisa ke non date yo to palge ba pesite faire aza a obeta wana.
On se comprendre. Ba pesa data ngote. Et créer ka babuzo babandi ko finga waze ko bandi ko finga mais lokola za mukolo ba waze ko baza ba vieux ba se respectaka. Aboyi na yo kota conflit na baleki. On se comprendre. A benga voir même faire yamba été, ça la vie passe. Bon, oui, a benga faire pour mais faire yamba été. Mais dans l'entretien sur hôtel ba makamunyo surtout waze quoi. Déjà na cité quelque part ouais. Les barons abenga faire yamba été. Bongai elo na mona mabe ezali tangu yo moko leader oyebike omoni fali so landi ba fan ya ba warrior na concert à Stade des Martyrs tout ça qui n'a parlé du peuple balinga ba sala neti ba finga faire on se comprend ba warrior ba sala neti ba finga ba inciter fali à finga faire on se landa. Mais qu'est-ce que Kingula fait? Ah non, awate, wana ba senzi. Aboyango. Na ko finga ndeko nanga pourquoi za artiste netinga to exercer na métier moko. Abengi yango makamba ba senzi. Na yebite sozo comprendre Jet Li. Alors, fallait faire à son tour. Alinga ka agir de la même façon. Que non, bokeba wana za vie. Tete botika biloko wana faire akangani maboko batune ba finga waze ko ba finga waze ko pe a répondre bangote. Alega na ba TV sala ba interview ke na yeba kité. So bo monu mabe bolimbisanga yaya sengi bolimbisi. Mais eza faiblesse te. Tobo sana ramakamute mémoire kufara biso mbangote. Waze ko za grand prêtre ya musique ya Congo. Waze ko za na ba relation na mboko d'abord ngana na yo ba batu so balobaka batanga ba université. On se comprend. On se comprend Jet Li. Bamsu balobaka na mboko kyo batanga na basala batanga ba université. Mais tout le monde a mon classe na bango te. Non tout le monde a te. Mais waze ko so otali au monde ba 1000 ngoyeka songo, otala ba intel basé belé ba na classe na bango. Ba mama lukiana mo na classe ba waze ko na mikili. On se comprend. Donc voilà un peu là où nous sommes. C'est pour te dire que na vie il faut toyebaka ko kumbela na vie faut toyeba ko kumbela ba makamba ngo ndenge ezaleli. Nani faire à son tour anga peksa batuna ye ma peksa ki bangote. Alors pour zonga na dossier ya petit te esalinga mabe po omoni mutu wana waze kwa aza prêtre na mboko yo. Ba konze belo mona ko ba konze ba généreux bele ba ministre bele batanga na waze kwa. Yo kanisi bezaka poza ki po ki star nde yo le ka waze kwa na relation waze kwa to tolo relation ki star te. To tshana no ba relation estudiantine ezali papa. Vous comprenez? Ba relation estudiantine ezali. Waze kwa za mutu seul artiste depuis Congo banda komi livre. To pesa quand même ba respect. Miseni na koma livre na mboko yo. Waze kwa zo kende pesa ba conférence na ba université to zo mona ngoti. O mona ngota ke na ba oni IPC akena UPC apesi akena uniki na pesi waze kwa tamboli na ba eza fierté na biso ba artiste moko na biso aza na niveau élémentaire moko boye il faut tous en nango fier mais peut-tu na trésor congolais tanga zo le cas manqué waze quoi ngana regretter tango bakanga ki fere ava bakanga fere tango asali émission waze quoi atombola ki présent waze quoi atombola ki téléphone abengi fere asolo le abile kinanga ndengo sala émission de na landeli na ebike mutu wana aventurier a oluka toujours kunenga oluka toujours asalo merde mais soka kangisi yo benganga na ozalana pour la défendre yo waze ko avait prévenu faire davantage et c'est ce qui était passé le lendemain matin kunenge qui porté qui porté pardon faire plainte tant à porter qui fait plainte à porter qui était que peut-être à finginga iboté à kende qui na ba litanie à kena ba o ba manœuvre dilatoire oh toi qui na contrat na il n'a pas respecté les contrats vous comprendre mais tant ba vandi si faire na cachot parquet ba vandi si ndengwana abengi waze abengi Bestino Bilele kanga kombo Bestino Bilele azana Paris tanga bengi Bestino Bilele Bestino mon frère Bibende voilà Bestino Bilele abengi waze kwa petit na yo fendengo lobaki petit na yo bakangi abia bon ça va yebisa za la calme papa basinga abengi pe ferabi petit nanga malgré zawana ekoleka boye eza le roi yo bakangi yoti bon ekoleka boye ba mutuma oya wana ya osambisa ya tuno 3 questions tanga tuno 3 questions après les 3 questions papa olala wana te ba otiko ki parler. C'est ce qui a été fait.
et faire tango ba libérer tango komi na palais na la na inter abimaka lobi nango non jour lobi nango tango bon nazo kende passer des émissions c'est le temps inter il y a grand hôtel T na yebiko na couloir wana batiaka batu alors tango alali wana alali le lendemain matin mutango pa yeba ska nde ba boise kwa lobaki et salami bongo malamo faire tango batiki ya na palais azui téléphone abengi Mbuta merci nga nazawana Mbuta merci vraiment merci d'intervention na au monde quand na ça vie quand non lobaki ndengi salami batikinga voilà ezate que ba moindrir faire pour ba lobi bongo non mutu tanga sali obola musoki bato ba pene na yo bazo sali ba bossa na bola mwana azana droit au sala ba rappel auto benga ba rappel des titres. Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'était pas le moment? Pourquoi? Parce que waze kwa lelo ndenge mokili ezotala mais yaza kulutu aza au milieu du village, ça c'est une vérité. Mais ndenge mokili ezotala penchant o aza nango lelo pembeni ya Fally Ipupa, vous ne pensez pas que na kawana entre guillemets ingratitude au bomoni ce n'est qu'une partie remise? Parce que nalobi, pourquoi je dis ça? Na comportement na biso ba congolais ndenge vie azo vanter le kinaye Ipupa. Est-ce que vous pensez que il y a l'autre là? Yango na ngina répondre. C'est placé directement dans le ce monde n'a pas été créé pour na comportement ya ba congolais to comportement ya ba français. Le monde est universel. Fallait minze mozolo il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors on a vite ba kozala ba tout linga kozala imbécile ti. Vous comprenez? Le loyo mutu lokola waze quoi? Depuis asali carrière na ye akutani na makambo ya kutana na ona vie. Asali carrière na eta bandika buba bimia be akomi pe waze quoi non. Abundi azape waze quoi azape na bangam comme ça epsanga bi omoni neti bralima. Bralima na ta ona banda sikana kenda koluka ba sponsoring ba buakanga. Abouaki sanga ba monanga pamba mais bango moko ba yolanda nga siko tan moto peli. C'est pour te dire qu'Adricha na vie qu'on s'attendre na mutu tango faible. Le cas où se rendre fort pour français lobby un peuple mire compte d'abord sur ses propres forces. Vous comprenez? Tout ça quand la vérité est une lanterne accrochée au dos qui n'éclaire que les chemins parcourus. Les barrels Ricky Lumbu. La vérité est une lanterne accrochée au dos qui n'éclaire que les chemins parcourus. Donc tout ça quand la vérité. Voici quoi, Aza un homme loyal. C'est un homme intègre. Si Fona lo babongo, c'est un homme intègre. Biso tanto zoko la maman dans son avec sa biso le roi liboso. Na gina nous petits, si on te donne un truc, il faut dire merci. Si tu connais quelqu'un, même si tu ne l'as pas fait sciemment, il faut dire pardon. Et ça ba biloko oyo ba lakisa ki biso na bandako kuta ba classe té. Parce que la biso déjà na ndako. Alors waze quoi, alanda ki ba toli ba parents na ye, ayiba yi koloba merci et pas kingola na bolamo kingola sala ki. Yango na lobaka à chaque fois que visa na mboko yo ezeli wa sarana ngote. Bato balobaka visa neni visa na $85. Or que c'est le coup la BCBG à papa chéri Binada Mamoto Pamba Salvatore de la Patria Motombendre. Grand prêtre de l'Ikonsinga. Mais bazu visa te. Bagina ndula ba dive mutu nga ba dive fo lampongo. Kiba botolo baron Saïdi boko yoka. On se comprend. Bazu visa te. Quelque part est handicapé et dérangé agenda na bango. Donc eloko bazaki nango pourtant monsieur papa chéri sa joie pe caché déjà. Asi ali angopé. On se comprend. Si ko tango beti siete et comme loko là manque à gagner na carrière na ye. Akoluka l'on ce 4 matin azana Paris bo ba dive pa oyate papa chéri ta la photo betandulu mais nazana calendrier plein te ko simbate au moni tam monsieur ko benda bango ba problème. C'est pour te dire que visa eza eloko sakana nango te na mboko yo. Bato ba kenda koluka visa na ambassade bo. Je m'excuse bakoma bon mona bakomaka. Mon Dieu à Komara, le visa n'est pas une obligation, mais le visa est une faveur. Bah comment bon ambassade? Il y a solo là. Oui. Kende na maison Schengen au monde. Le visa est une faveur et pas une obligation. Mike Longange Oyoki. Est-ce que vous comprenez? Alors tango moto a participé à la pesa yo, a pesi yo visa, au memi ba musicien na yo. Pour c'est quoi ça qui démarche naïe. Mais la notoriété a fallu pour Fally un numéro 1 à musique à Congo. Pays Afrique. Namboka na biso balobara namboka nyoso guide azalaka. Numéro 1 azalaka na classe nyoso.
Alors moto aza numéro 1 soki likambo elingi esalama barotuna ye biso toyebi mpe na mboko ezaka mpe na bato misusu bazaka ba numéro 1 omona mpe na bopa baketuna ndeni okestion wana bomema bangulu vraiment bango bomema bangulu quoi donc aboyi mpe omona mpe boye bopa bozwi visa te nzoka te moto bozolanda te badéclaration mama mbila bela azobeta na batv ezalaki na bato oyo azwa visa suisse bake okosele makambo alors ntango kingola aza wana batuniki ndeni ese moto oyo abi te oyo mpenza aza musicien mais biso topesi boye te bopesa taboye aza na mot à dire papa aza na mot à dire place nyonso tout moto azaka oyo aza numéro 1 azaka na mot à dire bolamu wana oyo waze quoi fallait asalaki ye yango waze quoi azosongisela ascenseur cela ne veut pas dire que waze quoi akomi moto afali aboyi kozala moto afere na bito sozo comprendre waze quoi n'est pas yaya afere po fallait asalaki bolamu a remercier akaye na ba télévision non faire peso asali waze kwa kulutu ne waze kwa bolamu kulutu waze kwa koleka pe na teva ko baleki na nga faire merci ne loko wana salaki yango moni na émission azongi pona ko lobaki leki na nga faire merci na ndenge na landa ki maloboloba ki na émission c'est là mettre les droits au cœur pourquoi parce que les gens oublient les gens pensent que nous avons des problèmes nous avons des rancœurs ou des rancunes nous faisons des colibés mais là les gens ont quand même donc c'est une façon de remercier son jeune frère le fait d'avoir fixé à l'opinion que il y a aucun problème entre ngana vie nanga omoni et tant que il est allé moi mouké ko pesa on va bien ko énumérer ngana pédagogue donc à énumérer moi mouké à sali illustration Tormo qui na suka ya entretien na biso petit wana bilo alobaki ngana regretter bon ngana na yoki na ngango pas cité po faire était mutatinda ki pour ce qui faire mutatinda ki ndé to mona ngo vice versa yo ana franc parler aza mutu alandaka TV aza professionnel ya média la caméra adresse-toi à Trésor Congolo, Adrisha Tipoti. Non, vous s'adressez à Yazanani. Qui il est pour nous s'adresser à Ependa? On a Yembarat. Autant qu'il communique. Ti, dans l'objet, mais je n'ai rien à lui adresser. Je m'adresserai à lui à qui? Par rapport à quoi? Azanani, la musique à Congo. Asa salanze moni, toi, sala vocal nini. Toi, sala loba tali loba nini. Tala, obi, omoni bisoba oyo. Na obi selo omoko. On a la vana na kini awa. Longola kutua sa on a salinze muna pesi mutu ngana sala ba maloba o baloba maloba mo beaucoup nenga loba ku beaucoup de kubano o e kuba on comprend maloba mo yoka ku nenga loba na disque na e kuba ko de kubano o e kuba muta sala ngonga on comprend tango yoka sa fisto azoloba fibo nga o atena yo bise fibo de la biberonta donc on a to komi na suka dernière question na ngame na lingoza la bref parce que le temps c'est aussi la télé, c'est aussi le temps. Sortie médiatique, Maurice Salimaki a porte-parole Moko, je sais pas moi, communicateur Moko, il y a quartier latin. À l'objet à l'époque où Maman Bilabel a acquis na Frisa, à Kobima, na Joe Poster. Est-ce que tu ne penses pas que genre à déclaration à Bongo Isaka pour quoi soir Cindy? Oh, non, Makamango, Cindy a yoko wana ndeni. Cindy a kotu wana ndeni, Cindy a za wana ndeni. On est à Bilobalo ya TV bazo luka. On va Bilobalo ba musuba mingi ba côté on ba boloko. Est-ce que Yazala qui soba yebsi a démontré wa olaksango? Maman Biliabel tant de ça la succès bazakina taboula evi na so rocheo azaki moi sinayi. A autant mona ba garde corps partout non mona asindi azotambola lelo ndenge pezalaka. Oyi na peso na yebselo moko moi anecdote amukuse. Nga na yembisa Cindy na album nanga avant kota quartier latin. Donc moi j'ai eu à chanter avec Cindy le cœur avant Koffi Olomide Kunienge. Na salanzembo, nanzembo wana esengaki cœur abasi. Salle de fête, Apocalypse 22. Salle de fête, Apocalypse 22. Na bengi Cindy na meje. Wele wana za Cindy ta za kandi. Baye penapa bayembelinga. Bayembi, bayaka na chemin follow. Lelo azali aza vivant so tembe botu na chimel kutu nga na yoka pasi ba yena chimel folo ta ba yembi sikoyo ba yembi na bango mena oki mona mo azo yima na couloir boye Candido Cindy na meje ba yembi na disque nanga na futi bango les on ezaki $100 na par chanson na pesi Cindy 100 na pesi meje $100 sikoyo na oki mona mo yima na couloir wana ngabi mona mo azo yima na zo yimba bien
Bochaye asala intermédiaire akabola bino. Sindi a fachama be abima zogange la chimel foyo na couloir à studio Meko. Toi, tu es venu ici pour chanter. Chimena bagabi non, je suis pas venu chanter. Mais pourquoi bazolo ba soto yimba yo? Abima bima. Ngala ina bima maman nini? Otei ko yimba tenga bi non, mbongo eza yanga. Bino bozui 100. Mais ngala ko pas ta 50 na pesi achata mo voix muke et ça la ga équilibre. Otei ko yimba te, so yimbi se ke boma voix nanga. Sindi le cœur. C'est vrai ça? Oui, nazo yebiso. Nazo yebisa yo so na kosi Sindi a contredire nga. Donc on va fonder rapporter une plainte na yana samba, na yana ba preuve. On se comprend. Alors c'est pour te dire que na vie à Batou, mon tout mususu yo romona e jour mususu, tant comme na quartier latin. Na ye na Carib variété, na ye na Caribou na parquet, tant na quitté le temps na bloqué car na moni Sindi Suazo ya, petite oyema na ye petite sœur propre. Na ye na ya opese mbote Sindi a chenga boy. A chenga boy. A chenga do alena ba garde, a chenga boy. Na côté na ngapé na salle émission vidéo par la bimina démarrer karnake. Or ba pesa ye instruction que akopé sa mutumbo tete don neza ki wana so na pesa ki mbote ba yuma wana ba japsenga. Vous comprenez? Na boule c'est lo boule na bango. Alors ndenge esalama ki bongo pona nga esalanga mawa. Comment on répéter na yemba na ye na yembisa ye na futa ye pe likonda. Mais à comme côté moi communauté ka salut tikutu ntina kwa ninga pe salut tikutu ntina na. Vous comprenez? Donc vie à battu ça bongo. Maman Biliabel n'est pas moindre. Les lots surtout comme on comparer carrière où maman Biliabel a sali ta carrière à Sindi et ça le droit de comparer Nzambe na mutu. Donc Nzambe na créature. On se comprend parce que ba Sindi ba sinyo so ba bimi na si maman Biliabel, ba ça le ko la ba créature ya maman Biliabel. Biso tozo yemba oyo vocal na beto na neti papa espoir ba papa wemba yo molubi na ona ko neti papa wemba mais parce que naza donc naza artistiquement je suis créé à l'image de papa wemba tant va vieux que ça lorsque nous avons créé ce monde des artistes à notre image ba petiango bazalaki on se comprend donc c'est un peu ça. Voilà, Adrisha Tipo, la télé c'est le temps. Je pense que Torozwaka attend Yarofanda to solola avec toi. Malobesi l'a raté parce que l'émission Ezalaka toujours enrichie puisque Oza Mutumoko il y a tout le fois na Yambakayo au Mesana Kopé c'est le meilleur de toi. Liloba Yasuka pona moko la lelo ezali. Liloba Yasuka ezali na banina Kopé Sambote na Jean-Claude Mabanzo. Chicha Mabwana. Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo. Il a dit aussitôt dit aussitôt fait. Aussitôt fait. Et puis la bosanité na kata Suisse. Donc Big Ansombu le grand prêtre de l'Ikonzinga. Moutaba pièce. Cyril Kinanfuma Bilele. Nakata Canada Torotala Bongo. Monsieur le professeur! Professeur Tuturoba, wana master nanga totangani na université, azali le professeur ordinaire, après ça cours na université à Toronto, à Montréal, après ça après cours na université à Inikinawa. Donc na rafier na ye parce aza collègue totangani ne batiki, lelo ya kinana ngo bedati na suka. Monsieur le professeur! Professeur Tuturoba, Robert Kisasa. Et puis surtout tali gauche droite aller l'enko inzo ko ambassadeur itinérant. Bienvenue yanga grand garçon à Kata Paris, par le Viviane Westwood. Et solo là qui paye solo là paye ko solo là et puis to bosanité oyo tozo la mikolo def mangani londonien yokan sango et puis petit nanga ingénieur mikolo nazo komisa petit nanga tini master tinizol comme on est tini menga na pesa comme tinizol qui sa banyama do yazo traiter banyama na nenga son et puis na suki wana merci pour na ndengo ya mbingai et puis sans oublier JP le combo mi corazon. JP le combo mi corazon na bosani yote bambote belé pay bozali mokonzi Souza kutu Léon mokonzi Souza binotu basalam et nasuki oyebi Chiko Bolebe nayoka kombo mama na ngai Chiko Bolebe mbote belé grand patron donc yazaki dormeur to bizaro betana ye kombo ngona yoka dormeur mais azali on a Paris aza entrepreneur ya monene azana ba immeuble na France. Respect à vous. Chiko Bolebe zala nengo zali Nzamba batela tout le monde na kalate nazo ya parigo na sisi babulo déjà ba o yangai boye ba album na bino à l'ordre ezali mais dans l'entretemps na tikeli bino na no bo savourer et loko e bomoni oyo def mangani yokansango. Merci. Yannick Mouawa, Olivier Massoudi, pourquoi pas Djemba Kanji na bosani pete Edingwe na Bwenza les inséparables amitié ya kala bakoli esika moko.
Donc voilà, moi ma bangue zate, Yarobaki César souté. Bon, Yarobaki César ngate, Cyril qui n'a pas forme, Rijana Chiwara, Mikolo et Masolo Bilamba, Tobo Sanité, Papa Griff, mon sapeur d'État, et puis chef MG Tobo Sanité. Bino Tuboyebi, Masolango Tekas Tekasala, Masolo Ezakaka, Nengezali. Donc, Tozo Kumbaraka. Moi, na moulele pe to salni clip, bon moi na yavi o moulele o moulele. Moi na ye to salni clip. Donc, bon moi na mamango, tozo tambola ka ndenge mokili zo tambola. Nzamba zo lokumu na kata poto na bo sanité bino tu o bo soutenir nga bozala po nga na obeta sal mo munene kalati. Tant album na nga zo bima bo pesanga 3 mois ya pamba. Na ko yasko na Paris na ko planter pe na ba base. Po ba base c'est ça, na ko la musasko ba base. Na ko simba pe na sal mo po ba to bazo lobela to ba sal. Alors cette fois-là, na zo la que ça bon siko de quoi je suis capable pour vous ezali. Ba te belé na remercier yo ba te belé ba mona ni temps na le kakawa. Letika aye pena nango asala baso ba mona boulot ba yo kana no wana wana eza continuer tikaka mo eloko a skit fredonnage ka ba meka soupu ba koyoka à l'ordre baso comprendre ba koyoka ba nzembo ya makasi ba nzembo lokola ba poto to yaki sans document. Merci. Voilà, tu comme vraiment na souka ya interview na biso. Moi je vois comme ça Niki Kaniki, Dadi Vambi. Pourquoi pas Nember na Matonge wana, donc bana Matonge nyonso nazo memabino na motema nanga na bosani pete lelo vie nanga Christian na bi koet wana mobimba Dieru voilà na bosani pete Mami Chako, donc wana pena bana Matonge des souches. Pourquoi pas Basile Sombo Dibele oza mwana bandal mais bana Matonge baboto la bisoye. Voilà, Fally Ipupa n'évolue pas seul. Il a toujours été entouré de Ejiki Tengue, Mano Lubaki, Fergani La Merveille, Soule Kauka, Coco Dilasso Opéra, Golbi Levalois, Edi Badiata, Maître Choubou. Donc, Batounionso, B52, Bonheur Yapapou, je vous salue. Mais moi, cette émission, je la dédie à Mami. Notre mamie, Nana Ketchup Bafana, la surnaturelle, moi Sioyo, Aboya Hydroquinone, une fille tellement naturelle et belle. Donc voilà, rien que par sa silhouette, Yarolobagout tes amingité. Donc comprenez que c'est elle qui fait le bonheur de Fally Ipupa aujourd'hui. Donc voilà, c'est à travers ces mots que je close cette émission d'aujourd'hui. Mais je n'oublie pas quand même Rite Bofaka, la coiffeuse. Ciao, je vous retrouve très prochainement. Merci, bye.